na ebité ngaza la place ba on va ça nga non na ebité ngaza la place ba on va ça abiki te ngaza pour ça coach la nga fâché te pour na mona fâché ebi ko jouer te na mona fâché ebi ko jouer te ntalobongo ada azala fan ya jouer linanga ah bon azala pe fan il y a Roblex Muscador. Je l'ai dit. Ce qui a boyi, il y a parce que Ebimana Monokona y à plusieurs fois. Nana se donaka corps et âme sur scène, il y a blague. Mais on a une question oyo, il faut vraiment qu'on pose des bangos. Et ça n'a fan ni yako koma. A commis pena boyke, a fâché kanga monoko. L'écho n'a qu'à jouer. Bah tu vas ozongi là y. Bah c'est mon so za makangu na ye so za makangu na ye donc milongo là o na mutu azako yebisanga ye mo lobi mangambo lobi ah fâché ayebo jouer te te c'est qu'il y a une raison mususu. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, bisous, tout émission Oyo et comme les bino, émission Oyo sera toujours présentée dans humble serviteur la prince Luamba Obo Pesa na kombo ya Paul Mukendi ya presse nazana prononcé à nous musala na nzela ya chaîne amino bolingaka Karine Yamado TV bo s'abonner massivement bozala jamais déci merci et na gloire ngoma oaza derrière caméra oaza réalisateur ya émission Oyo vraiment merci na yope Karine Yamado et si gozali nanda merci vraiment émission il y a lelo na salle fort ya mbelabino babi fâché Kalombo vraiment Oyo tozana vraiment na kati émission Oyo na plateau Oyo vraiment tokozwa tant ya ko solo na fâché Kalombo vraiment tozana awa bonjour fâché. Ouais bonjour Prince Luamba. Bonne année na yo. Merci pareillement. OK. Merci Tozana Fâché Kalombo na profiter de l'occasion on appelle ça bébé Chico mannequin il y a Château Rouge bambo te place aux alines à Château Rouge on a bébé Chico muta contrôler ngo Pelex bomengo roi papa les grands du loi pe babia babi mazolo ngambeti na poche motema batayu masamba la grande dame prophète Mediaka babi motema maman Marie Mediaka la rose noire Fâché Kalombo ba internet ba otala surtout abonné il y a Karine Yamado TV pe ba faina ba otala yo bilan il y a 2021 plutôt 2021 est passé comme ça positif ou négatif? Bon bilan nangai vraiment je ne dirais pas que c'est positif hein. Donc yaki na moi ba kokoso mais moi ya malamu pe ezanga raté ezalaki donc ça un peu mélangé et moi Mabé, moi malam. Donc moi vrai, moi faux. Voilà. C'est quoi l'avantage nini au Yosu en 2021 pour en 2020 c'est un sous moi erreur ma bébé les kaki mais en 2021 il faut ni osaki côté carrière na yo pe groupe na yo pour matamam. Bon moni déjà marambo il y a 2020 et affecta qui 2021 okay. Et voilà il y a on a pensa raison. Il y a Makambo na main. Le cours déjà 2021 ici. Tous autres année à Sikao yo kolo a pesibiso pour kolo nda yebi opesa pour epese lankolo et à la cas des gars. Mais que na 2022 oyo nankolo to sala exploit. OK, c'est bon nankolo to sala exploit mais to monio na Ntonzinga Award oza nominé Fâché Kalombo oza nominé na Ntonzinga Award. Ouais, c'est tout à fait normal. Hein. En 2021,
j'ai pas épaté comme il se doit. Et voilà la raison. Oh, sali qui nazala nominé pour même ngamoko. Tout ça là qui nos émissions et interview mon ça qui a un anniversaire à moi j'avais dit que non. Naza vraiment hein na je reconnais naza bongo. Voilà. Et yangwana ils a raison et sali que nazala nominé mais ils en a ba ndeko yope bayaki na tawana baye et ba ndeko pe ba pesa ki makambo o baza nominé donc coup de chapeau na bango voilà mais il y a pas ces até penza parce que première édition nango Nzonding Award j'ai été nominé dans 2 catégories et donc, voilà déjà ça parcours il y a bien eu Fâché Kalombo à Sala. Si vous êtes artiste en 2021, vous avez vraiment boyé plutôt. Ça cause des années. Donc cause des ali via Marambo et Komela Kinga. Vous voyez lorsque le kuta moko boye et bafano batalaranga bazaki vraiment affecté nango ba relation nanga ebele bakimaki ba osolisanga lisusu te et totali du côté ba film nde babandaki ko benga benganga bazaki penza ko benga lisusu te parce que c'est comme si boyotia mutumo boaza mal répété na kati ya film vous voyez c'était ça parce que nde balobaka lokuta et yaka na ascenseur et puis vérité et yaka na escalier et voilà donc yangona eze lokoyo et ça là qui est fâché azala un peu down et par rapport il y a visibilité quoi et malgré moi ko forcer pour toujours lukaka ko bunda ko zonga pe ko leka na ba place oyo tozala ki liboso donc c'est un peu ça. Ok, c'est bon. Tous allons Fâché Kalombo, tous continuer émission abisso. Na Fâché Kalombo, oui, Magula Ngoma vraiment comme la image de mais ça comme la réalisateur, il y a swag vraiment, il y a Karine Yamado, il y a chaîne au Bolinga vraiment mingi beau s'abonner massivement, vous n'avez jamais décidé vraiment Karine Yamado il y a chaîne abino, surtout Yemouko c'est Pélis Rabino, on dirait il y a différentes chaînes tout ça. Oui, ça vraiment bien, il y a qu'à soutenir, c'est moyen de soutenir artistes, ils ont facile, il y a ko s'abonner pe ba ko liker ba vidéo na ye ya chaîne ko partager eza pour na ko soutenir ba artiste la bino eza vraiment bien makasi mais Fâché Kalombo sur la paiement muke mambo etali groupe tout monde qui yo usala qui pe chaîne oyo singa epeta mususu et puis ça peut chance na bana na eux ya groupe pour mingi na kata groupe ba nzonzingerte à partir de la chaîne Fâché Kalombo TV, il permettre ba faille na yo, ba internautes partout dans le monde, ba découvrir ba na moko moko. Mais le quoi de chaîne nango, ils ont évolué, ils ont marché par rapport à nous. Bon, s'il faut dire la vérité, tant on a fongo la qui chaîne, n'a peu de temps, ils ont une vitesse moko boye, et a battu ko s'abonner. Malgré les dans le bas, c'est pas ça qui, mais mon ina makamunio so ba donc ba sabona qui chaîne déjà comment il a niveau mon boyer parce que nous avons côté sa bagage mais et que ça là que na éco stoppé na tiki ango chaîne il vend qui pendant 6 mois et côté ça et l'autre to et biso nyonso tant que ba youtubeur et YouTube et sengaka kotisaka image chaîne penza il faut eliaka et puis ba consommateur na biso balingaka ba monaka élément et tant ba moni chaîne elali élément moko teza ba pesa mo Congo donc baza na raison na bango zo comprendre donc place yo ba na minute wana baza na rapidité image les place bango ba se focaliser. Et voilà, c'est ça la raison où il s'allait que chaîne aime un peu kolala. Mais tant on a zongeli sikoyo, ndesko yo tozo bunda donc bagagyo déjà to sali, ils en a kati ya chaîne, tozo koti ça et puis tozo espérer que maramwa bien et kozanango lobby donc chaîne et matanango. Donc et matanango là, je suis sûr et certain et Romatanango donc premièrement na soutien Nzambe et puis na soutien à bateau balingaka ya chez chaîne Romatanango bana oyo na kati ya groupe ngana salaki te pona ko promouvoir bana na salaki chaîne pona chaka ba biloko yanga on a pensé voilà
net ba film c'est non ça la film non chaka uniquement bana ngate non cha ba nzonzinger comme d'hab et puis na ça moi ba biloko ebelo na penser ba émission ya ba genre nga na lingi et oza différemment na ba chaîne musu ba émission ba chaîne mususu et voilà c'est ça la raison mais j'espère que oui ndenge to zongeli boye donc on est dans les bons parce que ba abonné ba zongeli komata ba comprendre que oui ba biloko zongi kokota na kati. Ok, c'est bon, merci. Toujours côté surtout mon côté vraiment, ici comme on bezala vraiment. Fâché que le mot toujours nous a rare na ba chaîne belé ya YouTube. Est-ce que c'est anini? Vous a vraiment rare pendant tes méthodes babna, vous a na ba chaîne belé ya YouTube. Fâché que le mot bon acteur, polyvalent, mais vous a vraiment na ba chaîne à YouTube. Pourquoi? Bon, par rapport à Cop Nabiso, na ba acteur Nabiso. Kotala Keo, lui c'est un bon acteur, qui parango penzati. Ba qui para, ceux qui boza ba pur, bo solo la bien, bo courtoyaka, bo kutanaka, na ba makambo à plusieurs fois. Là, osala bon acteur, osala bon acteur te, ba ochana bango yo na filmé. Et côté Moussou Césaline, il y a des frères, des collègues, bengaka moni atomboli téléphone yemo ko bengi que non dans tourner te mikolo changa na film net na binde komoko atali seginga bi abeti un mois s'occuper 2 mois à tourner te atali babi non c'est pas logique abengi ba pasteur ba yo sambelenda kunae ba prier ye pour que ça la nini ba bengi na filmer. Tango prière et sili nango semaine on a même mapé ba bengi pété deuxième semaine ils m'ont atali abino simbate atomboli téléphone na bengi bandeko nazo tourner te et voilà vous comprendre donc na sekaki parce que na mituna ki payer na biki bon c'est que yo tango tomboli téléphone au benga au croire na nzambe wana te vous comprendre yo mo lisusu sali faut perso ya oluka ko benga pour batia on a ba filmer vous comprendre ba réalité mususu ele kaka et voilà c'est ça et où ça vraiment moi ba raison yango wana et mususu siko ezani moni tant biso to bandi ko frapper na Top Vision il y avait des chaînes où ezaki vraiment down comprendre ezaki là c'est ba na rolo ba ke bazwa ki ba frappe mo boye oui ça là qui les loyo c'est comme si bazana bakanda na biso moboy que ba jeune moboy ba simba époque moboy temps moko boy pendant ba nebele bango kaka et les loyo lokola moi différence moko koti ya que bon baza na minute yo na moi vaguana et batali bango ba dondwaka na ba na bango tika biso pe na minute to sa nini to sa pe makamuna ndenge na biso donc bangote voilà même si moko ya biso ba bengaka par rapport à soleli ya mutu na mutu et voilà et raison mususu pe na lobaka natalaka na baka qui était tellement fâché Kalombo aza mutu yo azalaka moi trop na ndenge na ye et koki kozala pe ligne ya ba raison ils ont ça là qui est fâché Kalombo azala vraiment na ba kati ya ba site wana et belé et c'est ça. C'est bon pour nous qui a le bon rap dans le Cambodge le Bahawa qui na to viso bo frappa qui bande obusu ba célèbre no keto mais n'habité en ngozande cause pour tout le monde ba ada tout le temps ba chaîne belé bazo komaka tout le temps ba chaîne belé bazo bengisa ba ngba jouaka tout le monde même si ba raïs baza vraiment moi belé bande kono surtout pe abasi ba Renate ba Darling ba Barcelone. Bazo jouer la chaîne belé bazo jouer ça peut pas filmer mais pourquoi les autres à côté na okaka c'est aux ara rankiné vous avez la rankine na bandeko te ça rankine tinga rankine nani et puis nani sa tombola téléphone na ya benga na kinde filmer na boyo kinde donc na boyo kinde non il y a personne wa benga na boyo kinde dans lobby likamwa nini bia ko courtoyer
na uta ko lobango déjà avant yo poser question et que bandeko yo bazaki pe parmi biso oyo lelo yo pe bazali na ba site wana eza likambo ya ko courtoyer ozo comprendre bazaki déjà na bango bane moko boy bazape na bango et puis il y a des ndeko ebele ozomona yo moni oui a sa filmer omoni ye a tourner filmer mais oyebi nini ya salaki pour que a jouer to pour que a tourner filmer mais likambo obenga kobenga neza ni position de ni changa na ebité ngaza la place ba on va ça pas nga non na koti si komba batuté na koti komba batuté mais na lobby awa la plupart ya batu ba bengaka vous comprenez mais nga siko na kana kilo wana c'est pas que yo na zolo dans le sens que nga na za lokola danger bango baza soki neni ba mikitisi non mais non lobake lorsque bango ba sali violence mo boy ngana sali ngote il y aura une différence. Parce que pourquoi ba benga comprendre bande on parce que ma film ba raïs ba ada to citer bango par rapport que vous avez na boti maison moko maison mo ndem tebi misibino que vous avez na contrat na chaîne mo boy ya munene o sali bino c'est bonoza la chaque jour na ba tournage c'est bossa qui famille mo boy mais pourquoi ils auraient arrivé à que ceux qui bazo déjà bazo comme film bazo penser à noter et ça vous avez un problème na bango tout comment te koyeba kinga na na problème na bango na yebi yango te mais wana eza question oyo il faut vraiment ko poser des bango ya koyeba ke pourquoi bobengaka collègue na bino fâché te oto yeba ki bino bozaki boye bozaki boye là bango nde le quoi bango nde basaka ba filmer ba koki ozala vraiment na vraie raison o ba bengela ngate mais quant à moi koyeba ke bango ba benga ngate pona nini on a kotambusa makanisi belé mais réponse on a na est-ce que kozala ya vrai vous comprenez ezaka imagination na imaginer mais bato baza pena mieux placé ezande bango pona répondre place wana ki fâché Kalombo bobenga ka été pona nini aussi longtemps aza bon acteur. Ok, merci. Toujours continuer sur Nabiso. Vraiment fâché Kalombo. Film à sous-co tourné. Dernier film est où tourné zéana. Film à où na où tourné ah. Na minute yo eza film ya non pe na 6 ans te eza film à Nico Chege. Nico Chege tant que Nico Chege c'est Yaido Kaungo. Té. Nga na sala film était na site wana. Oh, ok, c'est bon. Question, ça lui peut bien, nous ça film à Chisterante, pourquoi? Bon, na sala film na site wana té parce que moni mutu na na koloba nini na misu na ye hein. Omoni le mal les a na télévision ceux qui te zolo ba vérité bat ba benga yo ba lobby ah pourquoi il faut ka koloba bongo c'est comme si tu n'es pas sage c'est comme si tu n'es pas discret tu comprends mais nga na omona ke raison oyo ba pesinga lorsque ba zunga na émission fona salani na masque to fona loba nenge ezali comprendre une fois ngai wana depuis que toza nini top vision et toza na top vision na ka été na site wana patron site wana abi te ngaza pour ça coacher la nga fâché te pour na mona fâché ebi ko jouer te c'est ça c'est ça la raison oyo ba yebisanga yango wana sono nga yebisa Chege te na yebi batuka ne ba yebisanga ke fâché ayebi ko jouer te yango na jouera te na site wana mona batara ba Chicago a joué kuna wabi no mo skonde boyebi ko différencier Nicolas non a joué pe kuna na mona ba Jacques ba Gingombe na mona pe mo ba tobelebe ba pourquoi demain kuna na site wana na yebi jouer te Prince Luamba s'il faut être franc na yebi ko jouer te je sais pas soki binonde presse boza d'accord na ye ou soit ba fano ba Hollanda biso à travers cette émission et puis yangonde sali kenabi misa et lokoyo bangonde ba ko juger binonde bo juger ya koyeba ke est-ce que a na raison to a na raison te
alobaki non nayebi ko jouer te pona ye mais ce que c'est contrat auto visa c'est ça contrat namona rappel bato msusu na ba contrat bango silaka ba renouveler te mais yo contrat na ti na suka ti yo moko o tikaki contrat mais toi visa comment recenser acteur ayebi ko jouer contrat te namona ngoluche par rapport à mambona ngola ti ya idobe pour comment chez mnen wa toi vision et c'est faut bosala lango analyse bino nde faut bosala lango analyse il faut aussi lango analyse pour na mutu azako yebisanga yemo lobi mangambo lobi fâché ayebo jouer te c'est qu'il y a une raison sous. Oui, pourquoi on a tourné aux questions de dernier film maintenant pour n'avoir que tourné pas fâché mais non si et pas chez plutôt par rapport à Nine par rapport il y a émission mon atala qui yo le kaki tango ba bien fait à Ernest olo ba bien fait Ernest mais côté moi boyeton ba bi ko jouer obité côté on a longolaye côté on a longolaye pour bande ba bien fait on autant ba bien fait bon côté ko jouer tant ba tie yo na ye obité côté on a tetika côté on a otiaité côté ko jouer yo na ye otiaité na yamba ki na émission tant il y a le big côté à rejouer on a question na tuna ki Ernest Tumba ndeko no fâché côté à rejouer habité côté on a yoté mais tout le monde a rejoué. T'es yom tolobaki. Na émission salaki na nani. Pour mettre un peu qu'on change. Na émission salaki. On a tourné une question. Fâché andimio côté financement na groupe na côté fort sala na groupe mais belé mais côté on a rejoué habité. T'es côté on retouché té. On se pas. Mais pourquoi? Ah, ils ont un problème té. Ils ont ndenge ya moneli. Ils ont normal. Ils ont selon yé. Mais ça peut la producteur mo boya edo. Alobango boye ke yebo jouer te surtout ça ndeni on a ce que Ernest alobi on a émission nanga émission on a na ke yo peut yebo jouer te pour producteur o ya tsaka ba do film o robo ya mutu ke o yo te producteur aloba ke o yebo jouer te bongo ce que yo so lobi bongo yo sala no film te Fâché Kalombo moninga de na boy tango olobi likambu ya Ernest Tumba qui na félicita qui est na remercier qui est na ya sala na makambo ko jouer te na lobaki boyi batuna ki ngai qui non Fâché Kalombo par rapport ya ko jouer ozo comprendre ya Ernest Tumba yango pe et mankakayo c'était un truc comme ça ndenga na lobaki te na lobeli makambu ya ko jouer ti mais c'est pas que na jijaki Ernest ayebi ko jouer ti non na lobaki bongo ti na ba te ka yebo jouer ti parce que ceux qui ayeba ko jouer ti na ba place nga na chaki ye na groupe na ko ga pe que tant mususu azala derrière la caméra mais ti azaki na niveau ya ko zala devant la caméra c'est que azagina azana quelque chose na ye en ça nini ya ko pesa quoi voilà na kolo ba ki ayeba ko jouer te na ndeni non azana na boyebi na ye mais soko lobi ndeke non il joue plus que toi là j'ai dit non N-O-N là j'ai dit non N-O-N même yemoko ayebi il a joué au Lekawate. Yemoko ayebi pe binobo yebi ba fan ba yebi mokil mobimba yebi. C'est Ernest a joué au Lekawate. Na biboya. Na lobi boy. France Luamba. To loba vérité. Oeza derrière caméra. Ernest azala fan ya joué linanga. Ah bon? Azala pe fan ya Roblex Muscador, je l'ai dit. Ce qui a boyi yena nzambine parce que ebimana monoko na yé à plusieurs fois. OK. Fan na yo, fan pe ya Roblex Muscador. Il a joué Nabino. Oui. Yem te lobango. Maintenant ce que dis-moi. Ko le kango ce ko yo le kango ndeni na net na ndeni. Mais c'est l'effort. Na kufaki to na sagi ndeni. Quand on vivre boy. Et arrive à l'angwa. Tenga ce ko na nga risque ngati. Na meka donc ezati ole ba fan ba jebino video ne ko zati yo alekiote ole ba fan ba jebino il y a lekio na lobi ezana fan ni ya ko koma
a commis pena boyeke a fâché kanga munoko Ernest aleko na ko jouer ba tu ba ozongela yi ba biso moni so za makangu na yi donc milongo la ba commenter là dans la CC na yebisi yo ils ont mututé oh ah papa ngana se donaka corps et âme sur scène ya black té obino boye à l'autre ko jouer na yo oyebi ke belé mais oui ben de belé ba ko kangote je te dis même ba 36 taille yaza awaza likolo awa masa nanga oso comprendre a likolo awa tozana yi na lo bango na moment oyo ya te que soit longwe pour après que boya na lo bango ce qu'on a mis sous nez que azaka fani ya nani yanga siko yo bisani na lo ba mama lukuta te na lo ba makambo ko inventer pour na sepelisa soki nani te même yende ngazana soit boyi arbo ya pour caméra za micro za vous comprenez public za mais na conscience na yi aibi ke loko ya lobby na lobaka siko poto kanga place wana to zo qui arrive après avoir ko kama munyo swana au producteur au lobby aloba mambwana beaucoup tana penalty que beaucoup tana boy to kutana to pesa na mbote to pesa na mbote ya boni papa pour nga na zaka pena 100% respect voilà donc respect na papa oui mais na eba que un jour abenga ngaka est-ce film pour le biga chege ya ido kaka film chege zara ya ido mo be film ya ido film oyo tozo sala eza ya soki Daniela Bopé soki Daniela Bopé voilà si tozo sala donc to tourner déjà une grande partie et quelqu'un ba partie mo ya mukie na fin pour na kendo silisango voilà tellement zape na moi ba misala mususu o il fallait qu'il silisa yango tozui moi 2 sur 3 jours mais jour et na bengo yo tourner na chaîne nani ya ido o donc ni na boya on a rejoué ma casse les sous-sois. L'homme tika. Na o démontrer tala. Oeza oyo boss nangai na pesi mbote bisika zali. Même c'est na Chicago. Toujours combattu mais jamais abattu. Le boss Yves Lubamba Top Vision. L'éléphant noir. Donc yé abenga fâché à polyvalent. Ah yo mokuto mi lobelian. Obosolane azakane franc ya olobango ke fachaza polyvalent rocha bactère mususu monika jouera bien mais na coin mo boy kaka mais siko nga na kotaka na ba couleur belé mona Hermo Gondo bouffon mo boy na jouer bouffonnerie on comprend Hermo garçon mo boy sérieux très sérieux ni le monde a topé so boy ya chiluba voilà na keibo na uti na beta musique ya biso ba luba kuna ba nini mon na beta kiango pas mal vous comprenez donc c'est ça na banga ka rôle ba nigérien linga no fetanga linga le fetanga na kenango na kenango ba ni donc parce que même scène yo na Chicago pour na Chicago penda palais na pas yedo même scène yo na Chicago koyame azo kimba kumundu frappo makasi nani pour azala déjà kuna banakala voilà palais oyebi lisesemo bayebisa biso mwana oyo amesana mingi kolia loboko ya mama na bango donc depuis botama aliaka loboko ya mama bango jour abimaka akele pa ba voisin ayoka guya biloko abi mais na biso ba fentaka do ya batu baibo lamba kolekai donc wana siko iza mon mukolo bor avant di boatala bi bon moi on peut na occupé penza te mais dans yeboy na comprendre que bat nanga na bango bakosaka asu ba bisi ko ya ba bisi ko Chicago ko tigele espace te ngumba est vraiment pour admara fouter na ebiso que Chicago ko ya mais c'est mon frère mais na nenge ya scène il n'est pas mon frère. Nenga scène il n'est pas mon frère et pourquoi demain na bien pourquoi demain sangisa soki combien pourquoi demain pour na sangisa siko koti sanga na ba couleur nyonso soki ba jouer ba na vernis ba gondo bilo mobe to beta so peut to yesiko na nenge siko ya couleur o fâché kalombo ya nango ba kokango pe
bakoma ke ba mutu mususu ana rôle na ye eza ya lipapa mokola feti suko esenga soulier esenga soulier. Voilà. C'est bon, merci. Tokobo comme la souka, il y a émission na biso gloire. Vraiment merci. Image ndongo kamera image. Vraiment fâché, ça fait vraiment longtemps que tout le monde sont alliancé. Question autour de tout le monde. T'es 18 ans. T'es autour de tout le monde. 18 ans. T'es là tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde déjà. Ngalinga plus. Ngalinga plus. Tobeta masolo ya musala. Ke masolo ya ba vie privée. Zo comprendre. Vie privée eza pe na ba détail ebele. Oh, je suis pas censé ya koya koloba ngo na YouTube parce que bande ko YouTube pe ba ya ko italele biso makamu na bango te. Ba batala biso. Donc pourquoi est-ce qu'on a il faut na ko itali makamu na nga. Oh kaka na za. Fali parole dans la ketchup boni na mera na palais ou bambo te na ketchup. Tout na fallait nga dans mon émission mo te batuna na fali na ketchup. Boni na ketchup. Ayemba kame aya ko itali makambu na ye. Te akoyo itali makamu nete. Ba makamu na ye ute ikonginda awo. Yo mona ke émission mo ka salaki. O émission netinini. Tala ba fali ona ba tout mo bo Hollande pe mo de mam na bango o ki pena ke o ka pena ke tala kaki paka kokolo ya kosa ba jete bo potandi bondongwani bo komi na 88e étage niveau ata tui na ebo kiti ba exemple à suivre pena ya ngwana donc parce qu'on a nenga ma vie privée te Yolanda banzembu na ye landa ebineli na ye landa c'est ça oh yazo pesa na bino public et mais soki yo bandi ko kota mamamu trop ya ba vie privée on est monitique ya faute ya faux ya moni na nga lobiki mama vie privée ya mama to betango boyi posa ya batu ba yebanga na vie privée te na yate na lamuki bona tongo boyi na ye bomoni ngai na kana mwasi na ngentel na mba ba comprendre que bage koya na yande makambu ya musala na démontrer bango de quoi je suis capable na cop na ngai ya art dramatique. Ok, voilà. C'est bon, merci. Vraiment, internaute balandi émission Nabiso, vraiment émission le même no Fâché Kalombo moi je basuka pour na émission lelo. Moi 2-3 personnes na bato yo ba sepela na yo ba fay na yo bato no bazarano tout le temps. Ouais, merci na bandeko nyonso, surtout ba abonné à Karine Yamado, na saluer nanu la patronne na yemoko Karine Yamado na bige Kalambai. Donc na oyoko lisusu te, na monopété, na ebité qu'est-ce qui se passe et puis merci na ma gloire Ngoma, le réalisateur le plus suspect de tous les jours, de tous les temps. Yepena pemeni ya babenga gamer donc Karine Yamado en tout cas félicitations à Karine Yamado pour toyebi bat mususu basala ka 3 mois ah chaîne na bwaksango po momiana sola mabe et mais yo siko za penana ba Karine Yamado kitoko ba Karis disu kitoko et yangwana moni na féliciter yo makasi et bandeko nyonso bolandi Fâché Kalombo na pesi bino merci. Je suis toujours là, Kolozo pesa souffle de vie. Na ebeke na ba film o nazo sala na continuer kaka toujours ko sepeli sabino ti na rozongisa am na ngai et pas ya nkolo nzambe. Et voilà, on est là. Fâché Kalombo TV ezali bo s'abonner wana e ko sala nga kitoko. Puis Congo Art Group Nabino groupe Nabiso ezali o ezo évoluer na kati ya Kinshasa to le Karanabiso TV chaque mercredi et chaque mardi à 23h pile et la rediffusion c'est chaque mercredi à 11h pile et voilà bambote nanga na pesi na le boss lui c'est le patron du café Onassis de Liège Cointi Cointongosa Adolphe Kitoko Onassis staff o ekanga Belgique mobimba tilelo staff mususu ezalaka te 14 ans soki 15 ans yango yo ya existence ya café Onassis de Liège Cointi Cointongosa
et boloka makambo na kati ya Belgique et déjà pe bossa sa zwaki na ye mukanda autorisation ba pesa ki ye ba remercier ki ye na gouvernement belge que ye mutatomboli Belgique pour yebi que Belgique ezaka mo ndengwana ndengwana France koute zala o sekango mais lelo na minute Belgique koma likolo pour na staff wana café on assiste de Liège kwenti kwetongo ça donc merci na Magi Kabangu ya ba Magi yekutazana ndenga kini awa bon séjour à Magi Kabangu mbote ebele na Maman Elodie Mamengi, moi si ya papa Charles, baki mbangi c'était un fumu kimbango aloba ba kozaba disciple na ye selon prophétie. Donc merci Nabino Nakati à Paris et puis merci na my sister, ma sœur en français, mettez Angunda leki ya boss aza boss de courtes jambes chargées et bombées. Donc merci na yo ser nangai na nenge Ozo s'occuper toujours na leki na yo ti lelo yo. Donc merci ebele et puis merci na bato nyonso bolingaka fâché kalombo soki nkolo azongi nanu te donc tozana bino to sala musala soki pazui amna bisote. Ok, merci na yo fâché nengo disposer temps pour na émission na biso surtout pour na ba fan na yo ba internaute pe ba abonner à chaîne Karine Amado TV. Merci Namagula Ngoma, vraiment réalisateur au Penda Kamula image vraiment. Merci Nabino Nyonso, merci na DJ, merci Nabino tout. CG Décor, merci Nayo, vraiment staff Mobimba Oedara tout le temps. Pembeni ya fâché Kalom vraiment. Il prend souvent ma excusengai ma gloire Ngoma excusengai par rapport à réalisation. Nengina pe sape mbote na ba staff na ngai o bazawa sur place pour moni na s'occuper kaka na bato bazali banda ya mboka DJ Niarkos ya ba DJ mbote ebele na yo et à mon pote Francis Tai ya ba Traveling Love Chivudi ya ba Chivudi Jibombo d'amour na pe si mbote et mbote na bato nyonso bana nyonso ya Congo Art double face Dido et Abel bozalawana les chiefs Aruna Kazadi et puis na James Kusongi. Check. Ok, merci. Vraiment, tout le monde vraiment na émission vraiment Ekoya beaucoup de s'abonner massivement na chaîne Abino Babi Karine Amado TV. Merci na yo réalisation au Simbami na Magloire Ngoma vraiment merci tout le monde na émission vraiment Ekoya. Bye.